Bon, bandeko na ngai yebisa bino kalika moko parce que omoni toza vraiment na guerre o babi toza na guerre. Ngai nazui problème wana vraiment ko bima mingi ko sa ba course bana. En tout cas, nazui problème wana. Tozo kaka coronavirus na sango. Même que tu sois dans les bêtises, vraiment te ya maladie mais tozo ko aspirer ba microbe wana même na libanda. Mon papa mba tozo respirer ngo ezo chauffer. Soko za na nzoto pete, oko mona pe ke mungonge bandi ko soit nzoto bandi ko kwanya yo. Nga ekomelinga. Mais explique que tindinga kolanda moko mate ya mama moi sanza na serape na loko monga abina mboke ezalaka bongo fièvre grippe bakoko na biso kala bazaka kosala bongo lokoto bazaka kotia ba matiti modele na modele bakoko kende kozwa makasa ya mapela makasa ya manga bakongo bololo batokisi bazipi yo na bamvunga na mbuka tozalaka kosala bongo bamama na so bazalaka kosala bongo plutôt na koloba mais on a pas tout le quoi tozala banzete wana nyonso tout. Qu'est-ce que moi je pensais à faire? Le quoi dans na 2 ou 3 sortes ya Vicks na ndaku na tokisa ki maya moto makasi na tie ba Vicks wana na kati na sengi na papa bana azipi ngai au moins 3 ou moins 2 ou 3 couvertures ba zipa yo osangisi mai wana na kati ya kantini luko zalata na nzete ya munene ya mulai po obalolaka mai wana na kati place ba zipi yo fongola misu na munoko Vicks kota na moto wana na kati ya munoko na yo ndeko na ngai okomona soko zalaki na grippe zolo yo ekotanga miyoyo misu ekotanga mai oko transpirer kokipe yango te sala yango omwe po na 25 à 30 minutes tika na kati ya mai ya moto wana bazipi yo bien balolaka mai wana ya moto na nzete oza nango na kati po moto ekontinue kobima yo o asperger mai moto wana mai ya moto nyonso tu ekota yo na lobi na bino nga nazalaki déjà malade na se sentaki déjà bien te ko uta kosala ba course na yokaki déjà neti na beli na nga na komi lela bana nga mela linga ko laksa bana te na lobi ka na papa nga nazo sala eloko moko yoko ede ngai acheli nga maya moto na tie nga moko na tie mai toki penza na tia na sepe na cantine na mélange on a 3 Vicks to kangami na biso la salle de bain po bana ba mona tina linga ko traumatiser bana ngai te na mikangi kuna afiniki nga 3 couvertures bokomona ngo na ba image na tindeli bino na mikangi ngamoko na kati nazo balola mai wana na fungoli misu na nga na munoko na nga moto wana ekota nga parce que balobi virus wana ezo vanda 3 jours na gorge na biso awa ezo vanda après 4e jour ekiti na ba poumon ya ngomte zo sala ba tout problème ya respiratoire oya koyoka na ye ngai ayoki ngai me nga na sali na ngango et puis lelo lisusu na uti kosala ngo na belle sœur na nga grande sœur a mobile na nga abenga nga azoka bien te ba o bayebi nga bayebi grande sœur a mbali na nga abenga telefone nazo akoki kosisa marobati na suka te katani nebisi papa tokende na banga kite parce que na likambo ya coronavirus tango za famille oya yo ndeko ya yo okobanga kutu te biso batumundi na minute ba memi na hôpital mindela kuti bango ba 70 baso boma bango bo bino batumundi ba sana bino nini tomi lukelaka mo solution biso moko yepe ndenge moko uta ko sala ka ba course 2 jours yango ya uto sala ba course abengi nga lelo yo kazo yo ka bienta to sisi koloba te muninga kati telefone akwei to siminza to kei bana to tema na porte na bango ko sonne ayo ko sala effort ayo ko fungula biso porte to mati toke tokutie à l'agonie na sale lia on a tout ni osala ba Vicks oui na banga kite ke on a ko rattraper yango kinya na kotiti na chambre na zuba Vicks wana na sali yango na maya moto na tie na zipi yenga moko na bisi balolaka abaloli na minute ba oyo ba yebi belle sœur na ngaso ba bengi aosola na bato na telefone na minute yemta komi ko laksa bato ndenga ko sala ngo ozomona virus wana zo vandela ka bato awa avaka kitala ba pumo kuna wana ko bimisa ba symptôme na ye ba papa ba mama ba ndeko ba congolais boyebi pa to uta boyebi ndenge lekelaka tozanga mo ba Vicks na ndaku te kozanga pe cantine na ndaku te
parce que na minute oyo ya na oka likambu ya sauf qui pe mais nga na préféré na partager on a bino na la bino ba image ya nga moko ndenge na salaki parce que ye belle sœur na ko kanga ye photo te na ko filmer ete mais na préféré nga mona tinda ya nga de na tango obimi kuna na kati ya maya moto wana nyonso ekei na malilo za koyoka eza susu te okotoka kobanga ngo te miyoyo ekobima yo kobanga te parce que ekutaki déjà microbe na nzoto il faut ebima mato ekosua komitungisa te vix ezokota na zolo ezokota na miso ezokota na munoko nyonso tu wana babenga yango mpe ndeni donc ekebima nyonso tu ekebima okosentir après na nsima okoyoka bien oyo akondima ngai o pe osalela ngo bokotika na compte na ngai na Facebook mpo na kosenga ba merci lobi na émission ya papa Fabien Kuswanika na komela kipe muto alobi na nga utosa ba coursi na magasin ba chinois njoto ze soye na komeli yango ka na kacha ba commentaire na komeli yango asala na tindi akili ko sala ngo je crois que asala ki yango soka yoka kinga peut-être asala yango soka yoka kite wala za problème na me nga na sala fona sala bino vidéo pona ko tinde la bino yango a live boy ngamo comme na sala ki yango merci nzamba bomba biso bisika surtout bozwami kimi anzambe vma ezala nga na nda ko bimezaka ya course pende eza boy atuka na ke swili banda te tomi bomba po maladi oyo ezali bolinga te maladi oyo ezali oyo etangamaki ya ye aoleka nango soki etangama ya yo te okoleka te nzamba azali merci bonne soirée et bon week-end à tous.